Elle nous suivit, merci. Nabilo nous soboza vraiment et belle la minute au nabi que monde entier est à bouger, batu bazolela, batu bandima gite que corps ya rosé chimanga ezalaki mingi ba soupçon ezalaki ko tambola ba rumeur ba notambola que corps a rossi et libre corps a rossi et mon analyse souté alors tozo sabino toza déjà awana asanef place wapi nzoto ya ndeko na biso ya combattant na biso activiste na biso rossi mukendi chimanga depuis le 25 février, les lots ont sorti à Corneille, ils ont déjà exposé à Sanef. Merci Nabilo Nyoso, besoin de depuis ce elle nous suivi quand tu es Sarabino, tu as toujours pour nous conseiller Sabino pour nous informer Bino Makamboze ka na Kinshasa fait partout le monde. Nous avons présenté des condoléances na Congolais Nyoso besoin de na Kinshasa fait partout dans le monde la diaspora par rapport à des ya aussi par rapport à Katano. Allah salam. Après 30 minutes, suivant les programmes établis, honorons la mémoire de cet homme scientifique, de ces défenseurs des droits de l'homme. Voilà. La journée d'aujourd'hui
nous vous demandons la continuité parce que on a permettre de démarrer. Nous avons la tour de la famille, c'est la famille qui fait le recueillement. Après la famille, il fera le tour des avocats. Donc, la famille se recueille. Collègue, c'est un jeune frère, il est beaucoup pour nous qui l'avons vu dans le combat et engagé. Je pleure, c'est vrai, mais quelque part je me dis que nous avons gagné. Nous avons gagné parce que quelques manifestations publiques qui ont été organisées, c'est parce que son sang a coloré les sols congolais, pourvu que nos enfants ne soient pas esclaves. Et nous nous battrons. Et si je ne pleure pas, c'est pour me dire que mon sang n'a pas plus de valeur que celui de Rossi, qui est mon jeune frère. Son sang n'est pas moindre que le mien. Et par conséquent, tous les jeunes, nous devrions tous nous engager pour la libération totale de ce pays, pour que nos enfants ne puissent pas devenir esclaves sur leur propre sol. Si durant les 21 ans que nous venons de passer d'infiltration, de soumission, de domination étrangère, si nous pouvons voir à l'idéal de...
Vous pouvez passer. Vous pouvez passer pour vous recueillir et également, au besoin, si vous voulez signer les livres d'or, est là, vous pouvez également les signer. Merci. Kombo na yo ngai mwasi makile kotanga mbula zomi na mibale isa kulikala nzela nanga mokolo nini mpona botala fois audacieuse nasimbelamba na yo bokono na ngai esila ye ngai Bartimei mwana na Timeo ngai yo isa kulikala nzela nanga mokolo nini Ganga, fils de la vida, tato baboy, memiso nanga emonae. Kasi, papa sangwela tinzoto, balobina boya yo, boyo saleli ngate. Kasi, nyoko na tipo moinanga, balobina boya yo, boyo saleli ngate, nasala ninye. Kini, yozo akundima na yo, utana misala. Nasara nini ngayo yo yozo akubima na yo utana misala zambe ya kusala ndimae okobikae bomoi na yo moyebilaka ya nzambe koka ezali te oyo longola na motema na yo eloko babengi kondima ye
kondima ezali eloko omoni te kasi okutu ondimi ndima ye okobika ye. La foi sans les œuvres est une foi mortelle, iloba na yo eloba timo oyo tiaka na eglize yango nde misala ya kondima na yo. Molendo oyo tiaka na losambo nde misala ya kondima na yo. Ndima ye okobika ye. Celui qui manque la foi ne peut pas être agréable aux yeux de l'Éternel. Il suffit de croire que tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Sala ya minene, sala ya kokamwa, nazali frère en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Nazali sœur en Christ et le cousin en Christ, papa pesa héritage. Papa yo pesa ki vision, pesa biso provision, tolingi tomona nde na biso. Esika maele ya bato esukaki, yayo ya